Sabraise, Ama, Wangler, Trésor, Kachil, Qualité Info. Bienvenue dans votre chaîne Global Télévision, donc Moscou. C'est vraiment encore un honneur pour moi de vous retrouver. Donc, Toye Lisusu, c'est mon monibiso Toye, et ça parce que l'actualité n'engue, et bien Arabiso n'a pas été en eke na bino. Donc, Moussala Oyo Bino, bon, pesa biso. Donc, avant la banda, ko pese l'analyse nanga lelo, na osenga d'abord merci na batonyo surtout. Oyo bazo s'abonner toujours à la chaîne Nabiso et puis toujours mon vraiment évolution ils ont kende vraiment comme il faut. Donc na kopé ça merci beaucoup na Trésor Poutou donc Mabi donc Trésor Poutou donc to pesi au peuple mbote na yo to pesi kokesha dans coxis to pesi au peuple mbote chabalala to pesi mbote na kasusula kiricho bango pe bazali bato oyo vraiment ba soutenaka émission na bino et puis bato ba soutenaka chaîne na biso ya Global Télévision Moscou. Donc to rappeler bino été toza ko émettre na Moscou. Dans Moscou oyo ezali capitale ya Russie donc grand monde donc deuxième puissance mondiale donc au Kande Tolobara Bongo donc Oayebi Ayebi. Donc voilà lelo ce qui est pour tout kota masona psa lelo to betaka li solo par rapport ya makambo o eliraki na Congo central ya gouverneur vice-gouverneur oyo ba kangaki donc on ndaku ya mwana mwasi oyo azali assistante ya gouverneur donc Mokondi naye donc to éviter actuellement c'était vraiment dit à quoi donc tokoluka to meka kokota na na moi source ya réflexion toyeba eloko nini esalaki que ekoma bongo. Donc soko bolandi vidéo wana bien bokomona ndeko azoloba eza première fois te on dirait si balala déjà on dirait bazala zala donc bo excusinga pour la terme ya kolala. Donc voilà ça veut dire et si déjà bazala ensemble les première fois te donc ce bolandi Justin à s'exprimer qui tant ou bazo kanga ba photo d'abord totala non nous ba fait o esalimaki en tant que d'abord bato pe ba ebi loi o totanga rapé moi ba loi eza vraiment bien te parce que komona bozo sambisa motu na lieu wana kota zalaki ezalaki lieu oyo te bakwaki ko sambisa ye mais tellement réseaux sociaux comme na makambo ebele bokotala bokomona ke na vidéo wana bomona mama moko boya policier aza wana tala ndenge akangi akangi ndeko na biso vraiment na motakala nyonso tout. Donc aza pembeni na lingi ya bouger te ezali vraiment soni mingi parce que komona ke ye azali chef na parce que aza vice-gouverneur donc azali chef na ye bakwa ki ko traiter vraiment de la sorte te po esala ki vraiment pas si mingi parce que tant tozo ba ke congolais humanisme ezali suscité boyo karaté wana ezali ko l'accès que to lingani te parce que ka bongo même s'il y a un problème ou ekomeli ye na ndako soit eza ndako na ye te ou soit eza plan moko bo ezala ki monter pour ndeko na biso Justin bakoki kopesa eno bilamba lata batuna ya zosala nini kosambwisa homme politique boye eza soni nde pona biso ba congolais. Donc komona ko ba acte bongo tango ezokoma ezosala peuple vraiment pasi mingi so bolandi pe bien na image wana kaka bo comprendre que na image wana mama wana o mama Mimi oyo abengisaki ye alobi abengaki ye so landi peka na conversation Mimi yango ye azo filmer azoloba ke non yo okanisaki nini ozomona bo comprendre que ye Justin azali na ndako mutu abengaki ezalaki mama Mimi. Donc allez-y comprendre directement que vous allez comprendre que c'était un plan. Donc ezalaki na plan moko bo ezalaki déjà planifié pour ba kwisa ndeko Justin. Donc mais ils ont vraiment pas si mingi pour ça les biso passi et puis ça les biso soni
Soki ezalaki que gouverneur Nemutu asalaki plan wana que bobengisa boye et puis so botali bo comprendre que ndé batona ba batama kana kati ndako wana parce que ndako wana ndako mimi to ba batama kana kati ndako wana et puis na kati ndako wana misusu ta ba moni noko ka ndezalaka noko kati forme un so alinga ça systématique boye mbila kweti osomona donc manozire lo wana mais nzamba sali kaka nga comprendre que nzamba sali pourquoi botala bo comprendre que makambo yo za ba jeté donc tokosenga na régie soki okoki ko balancer les biso élément oyo juste après kouta kosenga ba pardon et pas gouverneur tanwa zongi asalaki élément mo boye ya quelques minutes ou alobaki tout l'élément wana et puis to zonga po to analyse na biso to eba kolakisa bino ba imboka côté mabe et outi to landa. En fait, il n'y a pas eu quelque chose de grand, juste ça faisait un beau bout de temps depuis que les événements se sont déroulés. Je suis venu lui dire pour lui présenter les faits et lui dire que j'étais avec lui. Et lui aussi m'a avoué continuer à être avec moi. C'est tout ce que nous sommes dit. Pour la population, nous ne voulons pas un embrasement de notre province. Ce qui est arrivé, ce sont les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux qu'on incrimine les uns les autres. Mais ce qui est arrivé. Et nous devons regarder vers le devant pour continuer à faire notre travail pour l'intérêt de la population. Donc voilà, wana bolandaki ezalaki Justin, honorable excellence au attiré koloba par rapport au binomo boyoki makambo alobaki. Mais après makambo na nyonso tout bakendaki ko vanda mais peuple congolais la mukaki. Avec la muka batu basengi était gouverneur na équipe na ba vice ba démissionné. To landa sous élément wana ndenge population bimi oh population lobby c'est vraiment la honte pour la République. To landa élément wana to zonga to l'accepter sous troisième élément oh FCC et sengi na bango ba démissionné dans l'immédiat. Tolanda. Matadi en ébullition. Ils étaient plus de 5000 Matadiens ce samedi 31 août dans la rue pour condamner et dénoncer les anti-valeurs au sommet de la province. Banderole, calico en main sur lesquels étaient écrits Atouma Toubouana et Justin Luemba, les médiocres qui doivent dégager. Sur d'autres affiches, on peut lire Atouma Toubouana, Justin Luemba, la honte du Congo central. La dite marche a eu comme point de départ le rond-point 24 novembre. La foule a pris la direction du gouvernorat en passant par le siège provincial de la ANER où les Matadiens ont sollicité le départ du REDOC et comme point de chute l'Assemblée provinciale du Congo central où le mémo a été lu par l'honorable député national Albert Fabrice Puela. Il affirme attendre la réponse du président de l'Assemblée provinciale qui a fait une promesse en donnant 5 jours pour répondre au mémo reçu. Au nom de tous les Congolais, je suis député national. Au nom des habitants de la province du Congo central, au nom des Né-Congo, des habitants de la ville de Matadi, nous avons demandé dans les mémos que les gouverneurs démissionnent sans autre forme de procès. Faute de démissionner, et vous, le peuple peut compter sur nous, nous allons exercer une pression tous azimuts et à tous les niveaux. De son côté, Georgine Disekedi, coordonnatrice d'une structure des femmes du Congo central, parle d'une malédiction de la province si ces couples Atou et Justin ne quittent pas. Nous sommes en train de combattre si l'honneur peut nous revenir. Par rapport à tout ce qui vient de se passer dans ma très chère province, cette province que nous aimons bien, et pourquoi nous sommes dans la rue, sur le plan constitutionnel, que tout individu a le droit de réclamer, c'est dans ce droit, pour que les chefs de l'État puissent nous rétablir dans notre droit,
faire partir les gouverneurs et son vice. Toute la population Nékongo pense que la balle est entre les mains du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sauver la province du Congo central, dont l'image est ternie par la vidéo du vice-gouverneur qui a fait les tours du monde. Donc voilà, binomoko bomoni ndenge population et bimina balabala telemeli gouverneur donc a démissionné et puis bomoni binomoko ndenge Albert Mpuela après azwaki maloba alobaki o akoka koloba batu nyonso tout bazala qui est vraiment capté. Mais rapidement dans la régie, otie la biso suko élément ya suka poto boucler émission na biso ndenge FCC a déclaré qu'il vraiment scandale wana ezalaki vraiment un scandale au bango mon pe ba déplorer ki yango tout l'élément rapidement poto zonga to boucler émission na biso ya lelo analyse politique na biso ya lelo to landa. La conférence des présidents 1 dénonce et condamne fermement ce scandale dans lequel sont impliquées les plus hautes autorités de la province. 2. Informe l'opinion qu'à dater de ce jour, le Front commun pour le Congo a retiré totalement sa confiance et son soutien politique au gouverneur et vice-gouverneur du Congo central. Par conséquent, le Front commun pour le Congo demande aux concernés de présenter immédiatement leur démission. 3. Donc voilà, binomoko bolandi dengue bureau au bavandaki bato FCC basengi démission na bango ba démissionner parce que acte on ezali acte moko vraiment ezali vraiment soni pour la République na biso. Donc voilà, on ezalaki édition na biso ya lelo tomekaki kolobela pour na makambo o elekaki na Congo central. Donc on a sengi bino merci mingi bato surtout au baza toujours scotché na chaîne na biso bolé maté na ko s'abonner na chaîne na biso Global Télévision Moscou to sengi bino tout ba merci et belé. Donc namoni Arnaud de Kalonji depuis Paris, namoni Emmanuel Kaniki depuis Paris, namoni Mimi Menga na Finlande, namoni Marcel Kachina na Bordeaux, namoni mon vieux donc Wakumpala donc Alpha donc le star donc mon vieux Alpha depuis Belgique. Pesibino bamote belé namoni Blaise Baston donc au Pazali moko ya bateau vraiment basutenaka émission na biso Global Télévision et puis na ba émission tout ba programme na biso nyonso azalaka toujours scotché na biso na sengi pe merci mingi na bana Moscou nyonso tout namoni Jideba Bambata Mbuta namoni Alvin de Moscou namoni Azmak Montona Mbindo namoni Cédric Mobutu l'homme le plus têtu de la planète namoni bana mai belé namoni ba de Tchekeluketa namoni ba ndeko na ngai Maestro Bukasa Okapi namoni Regen Bukasa namoni Pero les pétroliers bozé belé. Donc bozala toujours scotché Rajou Lundu bozala toujours scotché na chaîne na biso bo soutenir biso parce que oyo tout ça là ezaka po to meka ko valoriser que na Moscou pe chaîne et ala. Merci beaucoup na sengi bino merci mingi. Sans oublier Mouto Sonati qui était Gogas Massamba 007 code Yarisi. Merci tout le monde. Prochainement, Naba édition Nabiso Moussou. Merci. Bye. Trésor Kachi, Globalité Info, Tonton Menga Lumingo.